La communication du président de la République a porté sur deux points principaux, à savoir de la récurrence des braquages et vols à main armée à Kinshasa. Le président de la République a commencé sa communication par la ville de Kinshasa, qui est confrontée à une recrudescence alarmante des braquages et des vols à main armée. Oyoki elenge ya Congo, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. La communication du président de la République a porté sur deux points principaux, à savoir de la récurrence des braquages et vols à main armée à Kinshasa. Le président de la République a commencé sa communication par la ville de Kinshasa, qui est confrontée à une recrudescence alarmante des braquages et des vols à main armée. Ces actes criminels, désormais fréquents et d'une audace préoccupante, se produisent en plein jour dans des quartiers résidentiels, sur les axes routiers principaux, à proximité de supermarchés et établissements publics. Ces phénomènes sèment l'insécurité, alimentent la peur au sein de la population et portent gravement atteinte à la quiétude des habitants ainsi qu'à la stabilité économique et sociale de la ville. Les incidents se multiplient au point qu'aucun mois ne s'écoule sans que les Kinois ne déplorent un cas de braquage. Des victimes sont parfois ciblées de manière violente jusqu'à subir de tirs lorsqu'elles résistent. Les derniers cas en date survenus le vendredi 30 mai 2025 a vu un groupe de criminels s'attaquer à des cambistes opérant sur le site de l'université de Kinshasa. Face à cette situation intolérable, le président de la République a rappelé l'impératif de rétablir l'ordre, la sécurité et la confiance des citoyens. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, à mobiliser sans délai les services compétents pour mettre en œuvre une riposte vigoureuse, coordonnée et durable face à cette vague criminelle. Les mesures à mettre en œuvre devront inclure le renforcement des opérations de sécurité sur l'ensemble du territoire urbain de Kinshasa, des patrouilles intensifiées et une surveillance accrue dans les zones sensibles, en particulier durant les heures de pointe, l'augmentation visible des effectifs des polices, des policiers et militaires le long de grands axes dans les quartiers à risque et autour des zones commerciales, un durcissement de la répression et des poursuites judiciaires contre les auteurs de ce genre d'actes de banditisme, la poursuite de l'opération Ndobo, l'organisation de procès publics pour favoriser l'exemplarité et la dissuasion avec transfert des condamnés dans des prisons éloignées de leur milieu d'origine afin d'empêcher tout réseautage criminel. Le deuxième point. Comment se passe ta vie au Congo-Kinshasa, mon ami? Je vis en danger, sortez-moi de Kinshasa, je suis leur nourriture, aidez-moi. Braquage raté à Mongafula. Babomi muntu na évité babomi criminel à Koufi. Dans Mboka eza kobeba. Mboka eza ba debola muyango wana. La vie c'est la mort. Ouais. Ba sala ba ngwane futi bango. Ouais, Djogo, vous avez raison. Koufa. Botala bato batelemi eroyo ezozela transport on est arrêt on fait arrêt to bobaka pour presque batelemi bavandi tala espace monene batiki et tala ce qu'on passe bato telemi après qu'est-ce qu'on dit transport exact mboka nini koma mboka oyo ya des autres qualités oyo ndeti ngai na baye Congo oyo mboka te ndeti ngai na baye Congo oyo mboka te. Donc on est obligé ya kolobele lokwana bato ba tchango na mutu bo tchango na mutu ke musala na biso ça ko réprimer lokwana braquage peut-être na benga braquage voilà la main armée na français moko peut-être cause à simple de ba français facile voilà la main armée des voleurs armés, des bandits urbains. Yango. C'est-à-dire que je signé Benabiso dans l'Oma, donc nous m'avons dit là, voilà,
musala la police asali to lokoti mwana oyo affaibli azoloba te azosala nini te pendant 2 jours tozwi bapolisiere bazokengela ye basukuli ye kolesa ye kosala ye voilà nini nde témoignage biso tozala kopesa. Merci beaucoup. Toko zwape ba boti ya mwana yango. Papa Mbote hein? Mbote. Kombo nani papa? Kombo nanga Jacques Baloti. Alors mwana o aza pembeni na yo Aurélie. Azali mwana ya nani? Azali 6e nena. Esali mbaki ndenge nini bo perdre mwana oyo na famille na bino na Kinshasa? Mwana oyo aza na mwana ya 5 ans. Atanga na maternelle. Alors, le vendredi ezalaki collation ya mwana. Bauti collation ya mwana baye na ndako. Samedi il fallait bayamba mwa bapaya. On a fait ya collation ya mwana. Biloko nyonso ezalaki déjà na ndako. Biloko ezangaki boîte à mayonnaise. Nde alobi ke bon na ba 18h na bimi na kende kozwa kosomba boîte à mayonnaise. Le ndenga bimaka na 18h wana pona kozwa boîte à mayonnaise. Na ndengi naye ko retrouver lelo. To luki na moyen nyonso na Kinshasa. To sali o to sali. To porter ba plainte par-ci par-là na Kinshasa. En heure ba bureau de ba luki na moyen nyonso. Mais naye ko se retrouver na Kinshasa. De ba bengaki biso lobby. Pour moi qui peut Kinshasa à 14h, tu vas comment à 2h du matin. De lelo. Écoutez na tongo. Lundi l'histoire, tu vas conduire bato bazwaki ye, ba garder ye, ba zusi soin, traitement. Donc na yango vraiment sepeli. Merci. Ici va conduire na musala o bango basali. Merci beaucoup. Remercier bango mingi. Vraiment Nzambe apambola. Ba konzo basali lenga musala boy. OK. Nazane loko na pesa bango teme na sengeli bango kaka mapamboli. Merci papa baloba to bato ebete la police azali pona ko batela biso na biloko na biso alotambo ye na niveau la police. Est-ce que biloko oyo mwana azalaki na yango la police a remettre bino yango bomoni yango exactement penze zali bongo? Vraiment yango naza koloba te. Azana téléphone na ye. Nazui téléphone na ye. Azalaki na 15,000 francs. Nazui yango carte électeur. Nazui, Godinaye, Nazui, donc vraiment, la commission colo. Merci. Et tous appelez maman. Maman Mbote, hein? Maman, kombo nani? Maman Odette. Maman Odette, ofandi na Kinshasa? Siko, awa na kimpese, okomi ndenge nini boy? Toyaki pona mwana abunga ekande papa na lobi depuis vendredi. Tozali na matanga oyo ebembisa te oyo tobandaki kolala te tolia te nde oyo kozwa coup de fil na komanda awa kudu nga na baki komanda te abengi ndeko na ye mosusu nga na bi filme mpona yebaka ezali ye aye kotia appel video tomoniki ezali ye tobenga Aurélie aotala biso kabo alobi nini te abiboya toza awa siso esika azali nde ayo tobenga ye papa na ye tokende baisi soki bamoni na kipesi tomoni bande bafilme tomoni kezali po tokanisi bamosu bakosaka tomonaki bongo nde tokaki nzela toyaki tomoni mpe antuka na sepeli mpo namoni ke la polise esali mosala kitoko mpenza mpo tokuti vraimen bazoprotege bapolisier ya basi bavandi bazolia na ye antuka na sepeli makasi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, message ni okopesa na population nyonso bazolanda yo na nzela ya radio pe na télévision baye basengeli kosalela to kopesa confiance na bango na la police pona kobatela biso. La police etoka kopesa confiance na la police po onga na moni vraiment lelo nazali na musika mene kokuta ke mwana ziba soin nyonso eza pe facilité bisa kimbongo te mene kokuta ke aziba soin ba kipe pe na ndenga kitoko kopesa confiance na la police ça musala kitoko. Merci beaucoup. Alors moi ndenge eza boye lokola azali awa na niveau ya commissariat donc beaucoup tie na maboko ya bakonzi à la police. J'espère que awa skoto mona papa colonel azwa mwana apesa na maboko ya moboti te pa ya papa ya mwana pona papa pe bazwa nzela bazonga na bango na esika oyo bautaki. Bon, avant on apesa mwana oyo to mekina kosala ba identification ba parents. Pour na ba to ba pesa na Kinshasa ba adresse na bango to comparer to kono sana to juipe ba déclaration ya papa ya mwana pour te ba vraiment que za mwana na ye.
ale biso tokomete susu erreur te ke topesi na maboko ya bato mosusu yango na nazwi mwana oyo Aurélie napesi ye na papa na ye motu nyonso akomona ye akoloba ono topesaki na motu mosusu mwana na ye topesi ye na partir de maintenant bakozonga na bango Kinshasa bakenda mwana na bango po bato mingi baza na matanga kuna na Kinshasa bazolela ke mwana akufa obi abungi obi nini me mwana ye wana tozongisili bapara na ye. Merci mingi. Merci mingi. Nzambe apambola. Muto problème nini ozola la bapongi oza gouverneur bazofilme bino tala nimba tala muto ebeti tala gouverneur o makambo nini oyo nzambe na ngai tala niveau kei Mumbai o makambo nini oyo c'est bango te loko te bakimi bango moko bango bakimi batiki ye bapesi mbongo te bakati mbango bakimi na fasi po bazwa su moto neti ya kikole ozokompa po bazonga kikole sikoyo yango to rapidité tomoyi bango suspect bato ndenge nini boye to rapidité totiki tobi bato baza baétranger toke mpe normal baétranger alors yango tongi to identifie bango toyeba bauti wapi bake wapi bakani nini nini na passeport na bango yango pe nationalité na bango voilà et puis qu'est-ce qui se passe réellement dans l'image? Bien, tout ça précisément na niveau ya plaza commune à Sélé précisément na Golo Bakinkoli référence tout ça association Montélé tout moni ba suspect na boulevard bien ba poli ba
bato ozomona ba jeune garçon oyo kozwe lokola fiancé na quartier okomona lokola frère en Christ okomona lokola cousin na yo okomona ele mususu chéri na yo mais ce sont des criminels ndenge bozomona bazali awo basalaka ndenge nini bakoti na kati ya mutuka to bango wana bazoya baye bakota bisika bakozwa sikoyo peine de mort na bango wana bazoya wadagira chufa pour amunene Weloman Luzumu teko tika ben discipliné Luzumu yango la Luzumu osani teko tika ben discipliné bakuluna bano bayoka kate siko posséder la peine de mort na bango wana ye kokoma yango mitukana ozomona bango bazokota tous les indisciplinés mikolo ndako na bino yango oyo bisika boya kufila tous les indisciplinés bango bazokota bayebisika tokatela bango mitu ayokaka te bango Luzumu yala sa itade Luzumu tokomi na Luzumu za Luzumu pe mona na en cas de tension Luzumu Oyoki elenge ya Congo